terrasse tango basali toyebi ke so basali terrasse bayaka ko canaliser mai basali ata ba béton boye parce que soki mbula eye e banda ko beta ba béton na bongo basala kawana mais basali yango te basali ka terrasse batiki boye donc mbula soki eye mai ezokoma ti ekotaka tina kati ya ndako tina ba chambre ata tozali likolo boye donc mbula soki ebeti même si ata tio wana ya mai emonana susu te donc ekokota tina kati ya ba chambre ebebisi bilamba ebebisi donc fo boza bilamba bomatisa likolo nde tolalaka pongi te so mbula ebandi kaka tolamuki na bana biso nyonso mpo badega ezosalema ndenge bamire ezokwya bato bazokufa yango omoni ke pasi kaka nzela na biso oyo ya régie des eaux nzela biso oyo ezosufri biso makasi bandako ezobukana mapango ezobukana moyen donc ya kovanda bien eza te po parce que nzela oso basali yango eza avantage na biso libulu oso mbula ebeti bamaya bakamonganga ba DGC bapompa partout eyaka nyonso tu omona ezokita ezobuka mona ebuki libulu gouvernement vraiment ezwa solution ya makambo ya mapangu na biso parce que lupango na biso ezalaki munene ti batoleti ya kitoko ezalaki tina se kuna mapangu nyonso ezokende bandako nyonso ekei bato base retrouver kofutela eza pasi po biso toza na papa te toza baorphelin donc soki tokei awa toza na esika ya kovanda te nga naza veve esika okende eza te na bana na bakoko donc esika okende eza te donc bakobongisela biso ka terase wana babongisa bakanalize mai bien ndenge ezalaki mpo mapango na biso ezonga ndenge ezalaki mpo liboso eza okende te badepute tovotaki bino me nayebi te awa soki boyebaka yango bie boyebaka te soki mpe bobosana te nayebi te boya kobongisela biso awa mpo biso tosepela botambolaka mpe botalaka bisika tovota bino mpo bino bobima mikonzi wana biso bosoki biso tokei to biso tokosuka wapi na bana na bakoko oyo tokosuka wapi boyaka kobongisela biso mpo biso tosepela botambolaka susi nange eza boye naza mama veve naza na mobali te bon isoko esikoyo mobali na nga tiki nga ifana vanda wana bana na ngai bo sikoyo ndenge ebukani boye nazokoka te susi na ngai yango ezali mukonza leta asala abongisela biso place oyo asilisa nyonso oyo soki bakotia prince batia donc ti badega oyo esalemaka tomonaka ata mutu moko te biso moko kaka soki lelo mbula ebeti esali lega omona mama asombi basaki totie boye nasengi na président Fachi Beton tuka na kamonganga na makadam na maya mbinza na se sécurité fo ezala ya makasi asala biso pe social ezala nzela esala mama ekota courant ekota toza na posa nango vraiment. Merci na confiance pe na fidélité. Bonjour, bonsoir, ça dépend elle que vous suivez une très belle émission. Vous voyez que pièce télévision Congo Diaspora toyebaka kosala oyo ezali bongo ba descente pe ba découverte comment ba congolais mingi bazali bongo ko souffrir oyebake awa tozali na commune ya Ngalema précisément na quartier ya Régie des Eaux na quartier ya Régie des Eaux wapi tozali na mai ya mbinja mai obo akomona yango kenda kino ebale euta kino kamunganga babita quartier oyo babengaki biso parce que bazali bongo ko dinda na mai pe ba ko regretter l'état ayebana ko sala bango oyo ezali pont ko sala bango terrasse ya munene kasi terrasse yango esila population koto bazali ko souffrir na façon ko saranté c'est pour cela que biso to sali descente sur la peine population bango ba koyeba ko pesa biso oyo ezali bongo ba différents points de vue na bango na situation actuelle nini oyoyo bango bazali bongo ko vivre lango yango na ko sepela na Aristote Ndombele to kende to sola bongo na population to leka
Mbote mama. Mbote papa na ngai. Kombo na mama. Kombo na ngai mama Lisi. Mama Lisi. Lisi nani? Lisi Bandwengisa. Voilà, Mukongo hein? Na Mukongo. Na Mukongo. Voilà. Alors mama Lisi, yebisa biso a tozali wapi? Awa tozali na avenue Régie des Eaux. Régie des Eaux. Précisément la commune. Na commune Ngaliema. Alors maman Lisi, tu es rendre yo visite awa. Yebisa biso condition nini actuellement bozo vivre nango awa na quartier Régie des Eaux. Biso awa tozaki na biso bien mais pas c'est comme biso kaka banda basali terrasse wana donc mai ezo déborder. Donc ba ko bongisa biso awa mai ezo déborder tala mapango ndenge kei donc pas ezali. Mai ezo déborder depuis basali ka terrasse. Depuis basali terrasse. Mai ezo déborder biso mai ezako leka nango bien mapango na biso ezaki tikuna mai ezako leka nango te tondi nango ezo leka nango bien mais siko ekomi ko déborder banda ko se kei ngaka mna tikali mwanda. Donc maman Lisi ozo sabiso ke lo pangu na yo limite tozo mono ezaki yango te. Yango te tozaki tikuna. Tina mai. Tina mai kuna. Lo pangu na yo. Lo pangu na biso nyonso boye na awa nyonso mapangu no se kenda. Kuna nde place papa teleminde yango place mai ezakoleka. Oh. Alors yo lobi ke basali terrasse ne le yango elukeli bino problème lelo. Yango wana. Nini oyo basali wana terrasse wana basali yango bien te po babongisila biso awa babongisi te tango mai ya kambala moko eko toucher biso bata elle oyo ebebisi biso. Bana basali terrasse yango. Na ebite siki ba chinois bata OVD. Bata OVD ba ko sa on la cadre chef de l'état. L'état de sala yango. L'état de sala yango mais siko ba tiki ka bon fallait ba continuer ba bongisa mais ba bongisi te ba tiki ka bon mai ezo biso elle o makasi. Na moni ba voisin na yo mingi banda kuza ko ya ikoya na nini? Na mai le reye débordé koti awa donc koti au moins te awa nyostu to chaba saki ba voisin okuna okuna ya suka kenda ngani munatikali siko. Donc mai kaboli yo même na ba voisin na yo. Ba voisin so ba ke futela. Alors souci na yo ezaka nini mama Lisi pona lopango na ndenge za ko sila mai komi pembeni awa. Souci na ngai ezali ba ka ko bongisila biso sika wana po mapango na biso zonga ndenge ezalaki. Ngala za veve sika okende zate na bana na bakoko donc sika okende zate to ba ko bongisa biso ka terrasse wana ba bongisa ba canaliser mai bien ndenge ezalaki po mapango na biso zonga ndenge ezalaki po liboso za okende te yango le souci na bino na nga yango wana. Alors mokonza mboka ezotala yo ba kondi pa député bo votaki ba otala bino yebisa bango message na yo lisusu ya suka. Message na nga suka ba député to votaki bino mais na yebite awa soki boyeba kango bie boyeba ka te soki pe bobosa na te na yebite boya ko bongisila biso awa po biso to sepela botambola ka pe botala ka bisika to vota bino po bino bo bia mikonzi wana biso boso biso to kei to biso ko suka wapi na bana na bakoko yo to suka wapi boya ka ko bongisila biso po biso to sepela botambola ka. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Glody Binyangi. Mama Glody Minyangi, ovandi awa? Na vandi awa papa. Botami toye na. Bon, to bande ko fanda wa te to somba kindo lupangu awa nde to ya awa. Umeli. To umeli. Apparemment oyebi histoire ya quartier ope mwa muke. Na yebi mo histoire ya quartier mwa muke. Betela biso lisolo bokese nini yo sali tango bino boyaki na ndenge komi lelo. Papa tango biso toyaki awa bazamba oyo salite ezalaki te. Donc kobuka na salite oyo ezalaki te. En tout cas quartier oyo ezalaki quartier moko bien. Donc tango bambula ebandi ko beta vraiment bambula ebandi ko menacer vu que ndenge basali biso terrasse wana terrasse tango basali to yebi que so basali terrasse ba yaka ko canaliser mai basali ata ba béton boye parce que soki mbula eye ebanda ko beta ba béton na bongo basala kawana mais basali yango te basali ka terrasse batiki boye donc mbula soki eye mai ezokoma ti ezoko ekota ka tina kati ya ndako tina ba chambre ata tozali kolo boye ata tozali kolo boye donc mbula soki ebeti même si ata tio wana ya mai emona na susu te donc ekokota tina kati ya ba chambre ebebisi bilamba ebebisi do fo boza bilamba bo matisa likolo nde tonto la rapongi te so mbula ebandi kaka tolamuki na bana biso nyonso po ba dega ozosalema ndenge ba mire ezokwya bato bazokufa yango omoni ke pasi kaka. Alors cause nango ezali vraiment nini kaka po basalaki terrasse wana mpe banani basala terrasse wana?
cause mingi ezali penza terrassé parce que tango bosali terrassé mai tango ezoya directement ekoya na mai ya mbinza tango ezoya na mai ya mbinza biso bato tozali na bamapangu boye ekodéborde ekokota parce que mai wana eutaka ti kamunganga ezouta bakanal ebele ezoya directement awa yango wana ezopesa biso pasi gouvernement vraiment ezwa solution ya makambo ya mapangu na biso parce que lupango na biso ezalaki monene ti batoleti ya kitoko ezalaki ti na se kuna mapangu nyonso ezokende bandako nyonso ekei bato base retrouve kofutela eza pasi mpo biso toza na papa te toza baorphelin donc soki tokei awa toza na esika ya kovanda te na balukela biso solution bayaka kotambola mpo balukela biso solution na esika oyo mai obi komo na nini mai ya mbinza yango euti wapi eketi wapi mai ya mbinza eketi ebale neta eketi ebale eketi ebale mpo ekeboti pomoleka ekobima ti pompage mai ya pomoleka ekei ti ebale voilà ti ekobwakama na ebale kuna alors susi na yo sikoyo ezali nini oyo leta asala mpo na bino kote oyo susi na ngai ezali gouvernement eya ezongisela biso mapangu na biso ndenge ezalaki epuis ebongisela biso bandako donc ebongisela biso direction ya mai façon nini mai ekoki kolekana mpo ata mbula ebeti ndenge nini tosesantaka lezi lokola bato nyonso soki mbula ebeti tolalaka me biso soki mbula ebeti tolalaka te parce que tokomi mal lezi tozoyeba te ndenge bamire ezokwelaka bato boye toza lezi te est ce que likama mpe deja ekwela bato ake mbula ebeti moto akufi to mwana akei na mai likama ekomelaka biso ntango mbula ebetaka me nzambe azalaka monene mbula ebeti donc porte ekangami zelo ti likolo ya ndako donc tozokoka kofongola yango te bato bayaka kofongola yango bavoisin nde bayaka batimoli donc balongoli mabudu biso na kati ya ndako donc nzambe aprotegeaka mpo ekweyaka te. alors chef de l'état azotala yo ozali bato bovotaki ye mpona kokoma esika azali bovotaki mpe badepute na bino bayaka te tomonaka ata mutu moko te donc si badega oyo esalemaka tomonaka ata mutu moko te biso moko kaka soki lelo mbula ebeti esali lega omona mama asombi basaki totie boye donc biso moko kaka tobundanaka biso moko ata ni eloko moko te basalaka bourgmestre epa yaka te mutu moko ayaka te toyebi kutu yebu bourgmestre te. alors message na sikoyo pa chef de l'état asuka message na ngai epa chef de l'état ayokela biso baorphelin mawa ayokela biso mpe bato ya mai ya mbinza oyo mawa parce que aya koluka ta ndenge bachinois bayakaka nde bakanalizaka mai baya kokanalizele biso mai baluka façon nini oyo bakosala mpo ete tosurvivre parce que soki tosurvivre te eza pasi parce que génération na ye eza nde biso bato tozovote ye na biso mutu lelo tokomisi ye chef de l'état mpo azala ndenge aza wana topesi ye manda tolingaka ye mingi ye mpe alinga mpe peuple na ye mingi donc aya kokanalizele biso mai mpo bachinois bayebi nde bakanalize kango bakanalize biso po to sentir à l'aise tozala à l'aise tofanda lokola bato nyonso.
luka ozongisanga 2 fois. Ah. Nabongobomisa moto. Bote maman. Bote papa. Comment on a ni maman? Comment na ma Sophie? Maman Sophie nani? Nyangi. Maman Sophie Nyangi. Alors, à tous allez maman Sophie. Tozana makadam. Na makadam, précisément la commune. Na Kamunganga. Nga commune Ngale. Na Ngale na Kamunganga. Apparemment, tous allez pas na yo. Est-ce que au ko ebisa biso awa wa Isaac aneni parce que tout le monde parle on déjà Roger bani ko bukango. Betele biso kalezaki no ndenge nini. Condition actuelle nini pour vous vivre na ngole loi. Kala tozalaka bien. Tango biso tosombi lopango. Donc nzela oyo ezalaki mituka ezokota. Bozi mutuka kuna na DGC ekititi na mai kuna ebaluki kaka bongo wana kala tozalaki mai ya mutuka na DGC ekoti pe na tinzelo ekititi na mai ya mbinza voilà na mai ya mbinza le baluki chauffeur akei neti biso tozalaki awa koya tiki yo penza awa akitisi yo awa liboso lopango na kata lopango na nga kitisinga yake kobaluka tozalaki bien okasa kaka prince na nzela toyebaki tende un jour ekosala boye oyebaki un jour ekoma boye toyebaki tende un jour ekokoma boye. Qu'est-ce qui fait lelo sikoyo ekoma boye nini esaliki ekoma boye? Bon ezalaki bambula kaka bambula eyaka kasi eloko ekomaka mpena boye raison Régie des eaux. Raison tio oyo ezalaki na kati wana etobokaka tango tio etoboki raison aye asude tio wana atoboli madusu mibale po bakota po tio ezalaki na mabele voilà po bakota bon tango batoboli madusu mibale bakoti basude tio bien bakei na bango bakangi madusu te madusu bango batimolaki fa bakangaka te batika madusu ndengo wana ndembula tango ezokota siko na madusu wana ebando kota madusu wana nde yango profitaki ele mabele nyonso ezalaki na se na mabange bandoke na mambinze bandoke na mambinze siko dari etikalaka yango moko voilà tango dari etikali ale mukomisu tovandika botoko mbu biso nyonso tobangi tomonaka dari nyonso nie ekwei banda kaka dari wana ekweyaka nde libulu ebandi après memi lopango na yo kasi ebandi nzela nyonso mabele ebukani ekomi ngomba mwayo kati so okende boye okoka te après lupangu mpe ekei ngai nazalaki na miri kuna lupangu nyonso ebukana ndako yango kuna ndako ebukana donc lopango na yo ezalaki ntina suka kuna ntina katikati kote batie beto wana lopango ezalaki monene ezalaki monene makasi erosio kabo lopango na yo pour la régie des jeunes ataki pont wana ka ndenge ebukanaka ndenge yaka kobukana wana solution ni bazwili bino kasi solution bazwi tosepelaki na ndenge batindaki baye bazosalela biso mosala yango tomoni bakati bakata sikoyo efale basala ti kuna na mai ya mbinza mpo ndenge batieli bango baninga boye te awa bakomi mpa na ngawa mosala esili leta mutu oyo azalaki mbongo aliaki boyiboyi ndenge tozoyokela ingénieur alie mbongo ne boyokela ingénieur aliaki mbongo akimi bon tozoyokela ka bongo kasi tomoni na miso te tozoyoka kaka mpo tomoni kaka mosala eza lisusu te mosala ekata totikali ka boye do boye totikali tozomona tozalaka na danger mpo bambula ntango ezoya ebetaka kala te mpe ele lisusu bandambo etikala donc tozomona pasi sikoyo posa na yo ezali nini mama Nyangi mokonzi ya mboka olanda yo bato ebele baolanda biso na télévision susi na yo mpona lopango na yo to mpona quartier na yo ezali nini? Susi na nge eza boye naza mama veve naza na mobali te bon isoko esikoyo mobali na nga tiki nga ifana vanda wana bana na ngai bon sikoyo ndenge bukani boye
nazokoka te susi na ngai yango ezali mokonza leta asala abongisela biso place oyo asilisa nyonso oyo soki bakotia prince batia po toza na kimia po biso bamosusu toza na mbongo kofutela te nazala na mobali te sikoyo nana kofutela nga ndako yango wana nde susi na nga eza bongo leta ya abongisela biso bisika oyo soki mpe akotia prince atia tokosepela makasi. Est-ce que bona sécurité malamu awo? Sécurité malamu kote ya bakunu no batie boye bazo déranger bato makasi nala kala te esika wana kaka lelo kana tongo ngadi moko basalaki wana mpona koteka bapandi yango kana tongo baboteli mwasi moko saki na mususu telefoni bakimi kana quartier omunganga kaka sikoyo na tongo oyo babotoli bango ale bakimi bagaso baza pembeni wana nde basiliki po bazoya bakoma batama na bandako wana basalaki ya kotekela ntango babatami so bamoni moto aleki ale babengi epesa kaka sikoyo na moi nde kaka na ba 10 heures eleki awa na 10 heures ya moi oyo nde babotoli biloko wana yango sikoyo tolingi bino bakonzi boluka moye bango bakomi ebele kuzongisa bato kuboma bato kusala boy donc eza passe ezonyokola biso. Est-ce la proximité bona société awo? Est-ce que ba policier bavandaka? Ezalaki wana kasi ko ezali susu te. Poni ezali susu te. Bakende na bango toyebi te seko pwani tata wana eza makambo na bino bataleta biso tokipaka te ntango tomoni baye tosepeli ntango bakende toyebi ndenge bakeli te omona. Ok, merci beaucoup Maman Sophie, le message est passé. Mbote maman. Mbote papa. Comment on nani? Comment on a Emilia? Emilia nani? Bongombe. Emilia Bongombe. Tozali wapi? Tozana ngali na makademi ya Kamunganga. Na Kamunganga. Alors, ovandi awa tozali moleki nzela. Avandi awa. Tala rapenda mingi caméra, yebisa biso awa bozo vivre ndenge nini? Bon, vraiment papa awa tozo vivre vraiment na passe. Tozo vivre na passe et sécurité vraiment ya makasi po awa boye ndeti boye libulu. Hotel libulu ndeti mabele o ndenge esali bo bakulu na butu moi butu bazo botola donc moyen zate so mutu moyen le téléphone ezate ko botola courant ezate préparer suki ka kuna mpanzi bo nyonso bo ezala te donc to vivre na passe vraiment na passe donc a courir la raté courant ezana sinon le coup de soke lingeye so pe lingite e yate donc nyonso ka na passe libulu okutu kokundama na passe baye bakundi ndambo batiki ndambo etikali. Alors betela biso siko lisolo kala quartier zaki neni le komi bweneni banda koza kobukana berosion babina mai ya mbinza oyo ezo déranger bino awawa bozo vivre neni sombole betiawa. Bon awa nakala vraiment ezalaka nango bien nakala ezala bien na quelques minutes bambula ndenge bandi ebandana likolo bambula ndenge ebanda ko beta ezobukana malema chance kutu mutu akufite elo mabe ko ekomeli mutu te parce que soki ezali siko nde banda ko ya batu balali mbula ngo chance banda beta pina moi parce que ezali butu mutu na batu na ba mama ndako mombanga bakwe donc soki kambula beti libulu mbamo ebukani bandako ebukani kutu dokolo bate
moyen eza te ka. Est-ce que terrasse o babane ko tongela bino awawa ne ko bezali solution to ko bakisa bino danger? Bon, normalement fallait qu'il nde babande ko sala bo fallait qu'il ba sisango. Mabe basali po bakati na nzela. Bakati na nzela na ngomba oyo bo so bakulina batelemi. Donc moyen eza te. Moyen mutale ke eza te. Donc moyen ka eza te papa. Fallait qu'il basi c'est la biso nzela po to za calme po to zo ape moyen ko zo transport et bimisi biso tikuna. Mais asu transport akei siko tant nzela silité boy. Moyen eza te to betaka makolo na souffrance ya makolo kaka. Alors message na yo sikoyo ezali nini pas chef de l'état ba kondi ba sala bino nini awawa? Bon nangai vraiment papa na sengi ba kondi ba ya ba sepesa mutema na biso to sepela po lelo so prince salami non facilité ezali ya kotia mesa to teka to luka po to bokola ndeti bana bo ndetinga na mwana moko na ndako ya libala moya luka non place roteka ezate mais teke prince salami liboso lupango na biso na oti eloko na oteka po esunganga na mwana nga oh mon. OK, merci beaucoup. Mbotendeko. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Santé ça kitoko makasi tangolo nzambe. Comment on a ni? Kombo na ngai ezali exaucé. Exaucé nani? Exaucé Muzingu. Exaucé Muzingu. Ebisa biso ozali ancien à quartier oyo to ozali mutu aye na karazoleka. Bon na quartier on azali ancien pe na botami ana koli. OK. Ana koli a. Botami o koli a. Mabena malamu à quartier oyebi en très bien. Surtout. OK. Alors, Exaucé, yebisa no ambition. Kala quartier za ki ndenge nini? Bon, kala quartier ko tunde zawe en tout cas net na pona ngana moni loko oyo ibakisami ezati. Na nini? Eza na courant to souffrir, mais papa ezali papa comme ça makasi. Na courant bo souffrir. Oui, c'est ça. Mais préparer ezali. Mais papa ezali. Préparer ekota ba kota kotanga kotu muswa likolo kuna préparer kote biso kotuna c'est ni poto to koma na devoir qui a toyiba courant pa bato. Oh. C'est normalité atelo donc ataye moko soki eta bourgmestre ou soit moko facha ate moko facha chango akosepela te to sofi makasi courant ezali a préparer mais biso koto ata poto moko ezati awana kamwanga na sena makadami kote ya maya mbinza twana se nzela na biso oyo ya régie des eaux nzela biso oyo ezo souffrir biso makasi banda ko ezo bukana mapango ezo bukana moyen donc ya kovanda bien ezate pour parce que nzela oso basali yango eza avantage na biso libulu oso mbule beti ba maya ba kamonga ba DGC ba pompa partout il y a kanyon surtout au monde ezo kite ezo buka monde buki libulu wana ezalaka bongo te régie des eaux ezalaka bongo te mais ba mayi ba terrasser donc en tout cas mayi ba toni ya bandoka batu donc depuis ba DGC ba cité zo kite zo bebisa libulu ezo buka mapango zo koya biso donc en tout cas tozo kemba to senga na papa fachi béton asela biso nzela o ya makadami o toza na posa nzela o isalama projet ezaki basa la prince. Bon projet ezalaki basa la prince ba benki OVD aya ko sala mais OVD esalaki ka terrasser puis en plus terrasse peut assez sangoté il paraît ce qui bazozela ba chinois il fallait ba mais biso ti lelo to donc en tout cas ata chinois moko to mona te ata chinois mo mona te biso to sengi ta na grec 8 grec 8 o sala ka manzela ba chinois to zana posa mo pe ba ya awa basela biso nzela oyo ya makadam en tout cas et songa biso makasi et rozala be pona biso pona ko tambola be donc pona ko leka biso mona biso beto to zana se polo matali kolo to matakate po ani libulu wana eza ko buka donc ko sala donc libulu ezali boye ezali bon ezali wana terrasse wana bashina babanda ko sala basisi pe note terrasse ezaka kabongo ya kobeba somula pe betima etondi ezo conseil ko buka lisuba porte ya batu tili ndenge nazo ebiso to sola ndeko Exaucé donc awa soki mbule beti population na kimia te kimia te population parce que libulu oya makadami wana o to senga basela biso soki mai etondi esanga na mai ya mbinza epesaka flamme donc to kokate ba mai tina banda kuna biso so kota awa to badinda na ba mai oui c'est ça banda ko ndaka na ba mai awa na kamunganga na makadami awa na makadami na se kota mai ya mbinza na makadami na venir régie des eaux to ça donc na souffrance makasi ya nzela na biso ya makadami po ya ngonde zo vide biso banda kutu na kobuka est-ce que lelo pont oyo ezaki projet batongela bino makadami awa mais babiki batongela bino kaka terrasser batikango bongo est-ce que terrasser yango ezali solution pour na bino to ezali oyo pe kotisi bino à séjour de mort bon
batongi na bango terrasse pe kute po terrasse ngo nano esilité toza na posa terrasse sila bakunda terrasse après baya kosela biso nzela principal oza ki oui aussi peut transport keta zandu transport et c'est ça eza route moko boso basali nzela e ko fongola biso makambo ebele to senga nde na nzela po esala ma awa toza na baisse ya courant baisse ya nzela surtout nzela nde yango za général nzela nde basi nzela awa soki basali nzela awa biso pe eko permettre biso courant ekota mai ekota tozo souffrir na likambo ya nzela etali nzela awa na se na makadami awa tozo souffrir. Alors ndeko Joshua na osepela otala caméra opesa message na yo ba konza mboka yebisa ba konza mboka souci na bino ba habitant ya Kamunganga awa ezali vraiment nini obolingi chef de l'état ayeba bon na ko résoudre le cause ezali aura solution pour na bino. Bon na pesi mbote no liboso na pour na président Fachi Beton avec la biso mawa pardon vraiment ngai ni nazabo ngai naza musicien ngai na yembaka ngai naza moyembi oyembaka na yembaka musique chrétienne non na yembaka musique typique ya yo moko na orchestre ni bon ngai na minute o na naza na orchestre te mais na mouvement o esutana ngai pour na musique na nga po lobi nzamba sunga ngai ba pla blo na bon na sa bilo na ngai belé ba pla na moko oui ba pla na nga pesi to ka wata muke ba pla na ngai ba pla na eza na ngo on a ça dans problème exact et beta on a peut te rejoindre à chef de l'état pour savoir message chef de l'état Mokili mabe balingi batote mokili mabe balingi batote mokili mabe balingi batote mokili mabe balingi batote ozala na mbongo osimbikisi ozanga mbongwe babengi yo pauvre ozala na mbongo osimbikisi ozanga mbongwe babengi yo pauvre ba réalité oyo mboka ba réalité Congo ba réalité mboka ba réalité o mokili mabe balingi batote mokili mabe balingi batote ozala na mbongo osimbikisi ozanga mbongwe babengi yo pauvre ba réalité Congo mboka ba réalité bon merci pour na président Fachi Beton na CPD Congo mboka ba réalité belé na sengi pas président biso Fachi Beton acha biso misu koto na makadami na se côté ya maya mbinza asela biso nzela po nzela esunga biso pona ko sala ta moyen de transport toza na problème ya moyen de transport problème ya courant ya mai ya makambo ebele ya banzela kutu ba veni za no mabe mais à sécurité zali bon sécurité en tout cas pesa mwe makasi koto na se biso pe ki muyibi kikuluna etombo ki makasi kikuluna kutu calamité ba ocho kote la biso na banda ku donc ba fenêtre na biso ya ngoyo kutu ba buka ki fenêtre ya ngoyo fenêtre ya ngoyo ocho buka ba kotaki na kati ba yibi TV tout ba kendaki na fenêtre ya ngoyo ya buka soki o mona fenêtre ya ngoyo tala ngoyo mona fenêtre bukani na sengi na président Fachi Beton tout cas na Kamunganga na makadam na maya mbinza na se sécurité fo ezala ya makasi asala biso pe social ezala nzela esala mama ekota courant ekota toza na posa na ngo vraiment. Ça va. Voilà, bandeko bolandi ngai na bino comment population ya Kamunganga précisément la commune Ngalema na Mayambinza nenge ba pesi ezali bongo point de vue na bango par rapport ya condition actuelle oyoyo bazali kubikango solo na quartier na bango. Alors ngai geti samba tozaki wana juste pour na kosala musala pe batu baleli mingi balobi ke
na cause ya terrasse oyo esika nga Geti Samba nazali kolo na yango ne ezali source ya malédiction oyo yo bango bazali kobika mingi ba pedre oyo ezali bandako na bango lelo mai oyo ezali na sima na nga tomoni façon nini ezali ko déranger population bazali ndinga na mai ya mbinza e bandako ezali vraiment kobuka na bato ebele ba perdre oyo ezali mapango na bango pe balobi bongo insécurité ezali totale na quartier oyo pe ba beti sete pe ba sengi na mokonzi ekolo ayeba na ko raisonner pe akitisa mawana ye likona bango pona koyeba koluka oyo ezali solution ya ba électeur oyo batiaki ye na kiti ya kibokonzi population yali kolela souffrance ezali ya makasi courant malongo ezali te awawa ba érosion ezali ba pesina oyo ezali bongo ba cause nango oyo ngai na yo tolandi. Merci. Tokomi na suka so koute na biso pour la première fois. Abonnez-vous, partagez, likez et ressala penza plaisir. Merci na yo Aristote Ndombele na sima caméra wapi asali kenga Geti Samba na kende partout sans que na beta bongo kokoko tokutani bongo mbala sima. Bye.